www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Il fait ça dans la norme. Et puis ma kamba kopo toko sera on a balabala te. Pour balabala les abisika le roi babilanga na biso côté to bukaka. Vous comprenez? Il faut pas que cause mutu mo il va kabela biso. Et moi na moi kabate ko ebiga. Mosto mbali. Mbali. Amundi to pembe. Ah bata mundi. Sunga baba. Yeah. Ondo kuna biso tuuti no hôpital ndo mone boye hôpital kuna babengani biso po mbongo ya te ndinga zabo azana hernie ekomi elingundu ekomi eki ko hôpital docteur atali kate
Donc bon le quoi ça ta bengani biso. C'est important. Et ça non que toi na posa aloba badai kolo. Sibitement ka ba komi baba. Donc nous senga biso ba mbongo na sens que to sunga ndeko na biso. Ko menande ko na biso. Posa liezani. Aloba azape na nzala alia. Salisa baba. Biso famille. Ni fois transport. Kamba ko pambola yo. Amen. Ndeko na ngai pena bapoto na ndeko na mapalo. Allez mais où est on? Na woni. Oh mais moi hôpital. Mai, to mai. Salisa baba. C'est bon les kaka boy. Salisa baba. On aura 1000 fois. Salisa baba. Salisa baba. Salisa baba. Salisa baba. Salisa baba. Sunga baba. Salisa baba. Olingo lekela te salisa baba. Olingo makasi te salisa baba. Bonjour papa. Excusez-moi. Dans le problème je sais que baba moi quelque chose pour bakata esinga lemu basa makambo bele mais il est botier na kati hôpital monsieur na ko yebiselo moko omoni ba jeune lokola bino bozana makasi pe bokoki kambongo nga nazana bandeko ya mibali oyo bazoluka pe lokola bino. C'est ça. Comment on a baleki nanga lokwa ba jogo ba international hein Joe Kimpo international na Liège azan jeune ka lokwa bino comment on a bakisha ko mania baza ba jeune lokola bino ba koluka mbongo lokwa bino hein n'importe quoi j'ai dit OK bazana mbongo te no pesa bino salisa baba deuxième regard Tipo Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka partout vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso besoin sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de qui clientèle et puis souci à ces plates bien et ça pour ça va client la bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc le stock vous avez belleté, mais ça va limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter pour benga, pour consommer décodeur à Sepela TV.
maman et sur mon avis, nos pays pour la film ça sort en lingala en français et en anglais. Ma film nigérien, il y a des congolais, des africains, vraiment comme ça, les anakati. Papa, tu as dit binope, tu as dit chaîne de sport nakati donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binope, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour aussi pour la nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la vidéo et puis biso peut être au team de la vidéo, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV. Moi, je n'ai pas un peu ça, comment ça va jeune garçon? La peste pour la baba, baba zawa. La peste pour baba zawa. Oui chérie. On est au Luganga na Tombo. Au peste bon. Donc tu dois son sambongo. Comment on peut ça bango bazaba na mibai. Donc tu dois son sambongo. Chérie. Nabi, donc tu dois son sambongo. Pardon, chérie, pardon. Laissez-moi regarder. Alisa Baba. Arrête. Alisa Baba. Ça n'a besoin de bon moment, moi ça peut suivre. Tu es dans l'hôpital. C'est beau ça va m'engager. Au peste bango comme. Tu es le docteur na bani na biso ba réseaux sociaux. Pas de question, il y a Royo Kabino na a besoin ya mbongo au moins na nga pesi bino c'est quoi. Putain les mots transfert dans l'hôpital. Quel transfert? Problème na minute kaka o mke kaka nga na sali awa. Le problème n'est jamais biso ba mbongo na biso na. Pas mal mbongo yo on a 2000 wani. Vraiment donc na ngai. Deuxième regard. Asa ba jeune ba koki ko luka ndenge baninga nyoso tu ba luka. Na ko monsieur biso pe to luka po na ndeko na biso. Ah bango te, ba bien bango te. Salisa Baba. La télé mia te pour ça baba. Papa, on a besoin bon madame a fait aux auditeurs biso papa. Ana na herbe. Pas que ba te yo le mwana tout Monsieur, papa. Oh, ça les a double public, mais c'est yo banga. Osana. Yo banga. Osana ni longwa kuto ebolo bate ombrenga. Monsieur. Banga, mais c'est là nana. Yo Osana. Attention. Ah, merci vraiment, merci officier. Et puis, ndenge na saboé, na oleka na mwasi na so leka na mwasi na wuti agence. Na wuti ko zombongo epende kunanga gisha bomanyai. Aza mibale ba jogo. Na jo kimpoi na Liège. Ba kabeli biso mbongo moto tuko zo na agence. Tozo ya mwasi na ngai. La place epale apesa bango mbongo ya ba franc, apesi bango. 2 billets il y a pas 500. Après ça les prix na so so ngira bango po ba pesa bon. Ba so linga. La personne dans mon surtout moi la mbalo. Oui, oui, oui. Et puis comment on a gêné on a que non, on n'est pas à babater. Oui. Mon compte pas que ni omoni kasa babate mokonzi baza bato kokanga bango sombongo yo yaka tala baje basalaka baza miyibi bakende nasali nini ngai
Boyana. Ok wapi? Francio, você só bateu a G. Eu vi que eu pena Francio, alongwa. Nando pensama kama ulopote. Nando pensama te. Comment va faire ton cessing? Comme t'as payé 2000 francs, non, non, battez. Et puis tu m'as dit que ça va te payer $200. $200 en dé. Nga zonge là. Nga beta eh. Ah, tika ko ngala beta eh. Babi ke mbila na blende nga katinga na kaleso. Non non, ba be kaleso, ça c'est maman. Ouais bon ouais. Oh, on va avoir 2000 wa. Ba récupérer oh. On est dans moi que soda pas aventurer. Babi ka bending na penate kata ngaka. Non non, change de place. Non, change de place. Papa. Papa. Qu'est-ce que vous voulez? Na balabala kutu soda moral moko mabiso. Toke siko na kibomango. Ça va toquer quand? Bon courage. Ils ont pas victime de ça là. Qu'est-ce que tu fais? Tu es kibomango boy. Tu es ça. Ya doge na ta penka. Moi pas côté neta ba ISC wa. Bantu wana batambongo bale. Landela rabatité. Wa mo transport. En tout cas on capte moi transport. Ah lembi. Ah. Mais moi on comprend. Ya donc ko du ba biso sali wa. Yo que les gars biso que. Comment c'est ça? Ok. Você senga basi pour nous tokota mukaka. Nga monto senga tanga katia. Tokota de porte par porte. Monsieur peut s'entendre. Oh, on peut s'entendre. Et forcément bête. Forcément bête. Forcément bête. Oh, oh boy. On peut tomber mais si. Pour maillot mais. Hein? Voilà. Et à bête en derrière calme. Ah, moi. Forcément bête nga qui parti. Avant maman il y a moi maman pas lié pour moi dans ma taille j'avais ma tête au téléphone moi je vois là on va téléphone à on va dire mon on de la paix ça ta chi de la loi déjà prendre de l'eau de la corde donc lui maintenant tout ça prendre de l'eau pas de eh on fait la corde ya ya mikolo yeye mtazaka moko na kata loi dans ça ba kuba ba ya ka ta chi yeye maka ya ya Mama yanga yo ta da pena nga yo yo ye. Maria ka ye bela. Ya ka ye bela ya. O do ye bela. Wa bo shida. Mon ni mama na ko ni ni on ka ko ba. Ngabo na ipe de bela. Bébé. Abanga. Ngabo na ipe ya. Ka le ko le ko ta bona ye super ma. Ok, dans la conférence de strata chic. Ok, ok, on a le pourcentage de l'eau que tu as. On peut retourner. Moi, il y a ma femme. Je pense qu'il me faut ta mot. Il a mis là, il est dans la salle à ta mot. Et moi, il faut que le dernier l'eau. Il y a un peu en train de moi. Il y a une commande à l'île. Allô? Allô? Botoka ba Claudine Ndongana na Afrique du Sud. Mayebinga ke. Ah, misala ba misala o tinga na illettré de naissance. Ngakutu na bisabino ngakutu nani strata shige na kata ya Angola. Apeki singa boulot, abi merci. Ko sala su boulot. Bona benga ba. Ska wa fanti. Oya na musala. Na benga ngabe bolo baka na solo la me bolo baka. Na ngabe. Ah.
Baba. Merde. Merde. babengani biso kuna na hôpital do ndenge aza boye aza na hernie ekomi elingundu donye kweya na mabele no so botiki biso papa ndeko na biso okufa omwa mobali na nganda zabo ana mbongo mais mambolo bana mon clair mais toi na mbongo apesa ti papa to ki na mais excusez problème eza explication problème eza que ndeko na biso aza papa siko ezaki na docteur moko il fallait a opérer pour koma koloba desengaki mbongo mpona opération na biso afali eza te yango moni tozoluka ka moi moke moyen ba opérer papa makambo lebele peshinga peshe ngana jana bana pe nyoko makaka boy bantu ba basheli changai na jana bande ko basheli changai bona pokola bana bajabu kula bino mwe ngani na shafu papa huyu inakabula kakisho ina moni bana bajabu supi kumwe mwe nanga suka jana poto kiana kiere yesha batu kaka batu shunga ye yesha bali shungi ke yala papa oye shaka kama ndamo mbongo na wita kipo taifa ya mwana ngako kuna gari posho wakshari pabishi ndume uyebi yake yasha chogo apete akapenda kongo aisha bon na pesi chanlo kuna mama lo binga mjabongo na pesi chanlo papa merci oye yo na pesi yelo kula ja mkolo na pesi usha kiriki umemie akendi kuzwa traitement merci ajo traitement va traiter et sur bele point ngai na jabu komi tungisa mateya ngai na kupesa yo oh ngamo kutudoke na mapesa ngate amapesa na lobi kokei tika bangua tika baundeni ngamo kunopesa ngamo toki pesa mbongo banja kutabula ngani sana mbongo oza mbongo wani jai loba na peshi bango ja mbongo ya bongo problem ti papa wani jai ya bongo mbongo na nino ngozo mtilo merci tika bango na shungi bango wani jai loku yo ja kukitisha ngade ba bango wani jai loku ya bongo na peshi bango yo ja kushilika nyenye kwa shoko ja pamusha koto ya banjo tulinga ba kukitisha ngade ngai na jamu ja bongo kukitisha ngade ni buya mwike oyo ngande na simbaki yango oyo simbisenga yango oyo sikoyo mo simbaki parce que comme ça cher on comprend donc ça cher comment on soit combien oh ok on prend ça oh ya bon ça va oh ya puis là bon ça on a na caisse on a peine à suivre franc beaucoup de ça va pas dire non tout sur la bien comment dire bana nga baby ke nga saba na hotel de ville yo biba oyebi bana basala na bana basala na hotel de biso ayo ya kosala tala nga mnasala problème makasa kibaba kokosa kibaba musala yo mekanon
attends bon quand on a compris ça papa toki kaka merci yaka yadi tele yuja kana sikre nanga sala faria jongi sanga muone ngabu kuna kuma kuyimba kana sikre nanya kujonge papa para nanga ya yongi tujo sisa ngambo umeshaki babu nanga ndio tadashi Shanti. Bakanda shikre. Kile ulumwe ba ujana. Ulumwe ba ujana bukuni bakanda shikre. Respect. Ngobala ya copine na biso. Tele bana basha kushongisha ngabu mwana unabulenge bwe. Gane jongi mwana. C'est plus rien au fan. Nasha kutama, shuku yene njela kutoka manda. Mbele muko shiriki. Mbele ja mutambo. Shuki na moni basha kushenga ngai. Bona, nasha mutambo kuna kabila bangu. Ah oui? Ko kaka le kabila basha ni muko $50. Wana ya shiriki mbalamo. Ah vraiment. Akosi gai na kabili bana wale $50. Jamais. Akosi bino. Kibuka no ngamu to utina ina bakanda imera bien te. Taka nde toi ah non to l'ambité, toi na provision te, fala pesa ngamo. To le ganzela, viens na maître Serge Lofoli. Na bagadi. Aloba na ngabi sio bajanga ko basala ka. Ya hoteli na koma kutimbele yune jeni wala. Na koma kutimbele yune jeni wala. Parce que non bon si oh le babu. Ouais, mais mis ça $100 et pourtant ils sont dans d'accord ata pourtant fouet. Ils sont 700 francs à papi ko to ba de bana neli na mwana. Ils sont mikolo to lia strata chic et bana lo ba ka kotinda kodi. Na mon goût auto mais ça ba castel kuna ni tumu yo ninga na ba nyama ni ba ni. Ya wani shawani ja petit problème. Ningo mida tika problème fait papa. Oh mais petit problème na fait to na puta to mwana Moïse. Moïse donda. Kene na luba kabubangira ngaite. Bino bushaba kanye shikre nanga. Cheke na kumema bino quelque part. Kumele bino. Bino kumwana na pesi bana. Wana sha kukamba te bino ningu ja. Tusha ukende ne bino titi. Titi tusha ukende kufete. Ba je na on ba bien. So ba lati pena boto tamona ba on pe mi bali pena. Ya swag. Mi bali ba kuma ba on ka swag. Ba misal tu, ba zaki misal. Mo kwa za mukuse boye, mo ba lok sa ya se boye. C'est ba lok. Moko mo mulai boye. Mo teint clair. Mulai, depuis moko ba mo nzoto mike boye mulai. Bala, mo kwa zote mikia mulai mwingi wana. Ata bien boye. Mo kwa da pende ke ndana no. Mwene jana ba, mo kwa jana ba resta lukula bobi mare. Voilà. Bangona ba ko ba dia bali. Ata baba te ba lobaka. Ulubi? Lobaka na bango. Papi ko mo. Balubaka. Mwene wale mtu nasha kumwona sha mchaka. Haba benyu. Ezalo mtukia papa. Tutu kwa bala kabeli ba bongo. Dala, na mwini chuhumela te. Ba jeni wona bashawana. Tukeni mbala muko tujombo. Ebi na usenga ya pesa ngana mabongo ya pesa bangata bido. Ni ukiri na mumba wongene je kukani chemesha kaka. Ngekeye. Tuki tukotu la ba. Na je kujombo. Ba jawa ni. Tukeni nani ba ko kima ntabela ngai. Da tuki tushwana ni bongo wana. Na ko ke ta ko so. Kule nini mweko? Ebele ba jawa luka bongo. Papa biso ko bela bongo. Ça m'a fait sentiment, hein? Oi, Didi! Bebe Bawe! Uou! Uou! Dá eu beijo. Uou! Bota assim como tu voa mulai, dá na libu. Lembrando não coach na musoba. Ok, oda o salo e da suba na cor. Não uma distraction. Não, fatigue, je travaille trop d'équipement. Yo bona pele ulu pele toki. Lelu kam deja kukama ta bongo wana. Bela bongo boy. Ta foka mate
ngamu na uzwango. Okay. Mwana na uzwango mbali na ngayi. Oh, Jenna. Mwana, viens. Mais tu papa moi na ngai. Tu ko ba? Papa moi no. Déjà vous raisonnez bien le signal. Déjà vous raisonnez bien le signal. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Oui, mais ça m'a que aux la mécanicien la garage donc garage on est en na baba garage on est na baba siko oboya nga ofana nga moi na biso ko ya kali touche pas la discothèque koni matin na beto ko na ko zo mutonsi ko to ka baje o kisinga so ni ba ndeko na nga na biso to sa eza musala ni satana na boyo moni na mwana no na ke ko pese pas tata wada na demi for fonction www.poto.com www.poto.com www.poto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami Domvu babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele